Lelo Toza en pleine campagne et Lelo Nandima qui a fungola officiellement campagne électorale. C'est l'affaire des artistes. Et je voudrais, Lelo n'a répété dans ma toile Nabino, que c'est l'affaire de l'artiste individuellement. Et pas aux alliés. Bisiko Vanda, Banda ou Banda carrière, Loba que Lelo n'a koti na bandi combat. Allez, Loba na bandi combat. Na bandi combat. Il faut na longa. Pourquoi pas nous? Vous conviendrez avec moi que ce travail que nous faisons, on a 4 Nabiso. Il y a des révérends pasteurs. Ah, 4 Nabiso. Tout autant, il y a le pasteur Jean-Paul Bayata, tout autant, il y a Bélé, le pasteur Elko. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'intellectuels, des ingénieurs. Pasteur Songambeli est un responsable de l'église néo-apostolique. Mais, nous sommes considérés Batobi Keko, on n'est pas respecté. Il faut bisomoko tomber sa valeur. Il faut tomber mission aux akats na biso. Il faut tomber là qui s'en amokil que toza capable. Et les lorsque qui n'andimi ko postuler comme candidat, il y a artiste d'abord, il y a culturel. C'est pour lever les défis. Toza dans le domaine oyo, ba légifératé. Mi beko penza dans le domaine de la culture ezali te. Tokota en assemblée. Tout ça la mi beko relatif na musala na biso. To bundela ba droit na biso. Au monde a parfois tout le beaucoup vous êtes tribunaux maromotel droit d'auteur, ba droit et biso artiste. Même ba magistrat ba kana kokoso parce que mi beko penze comment mater na ba matali culture. Et na lingi mutu nio soit ça la art. Théâtre spécialement partout aux alliés, au côté et en âme et conscience. Va utiliser biso na l'élection. Et à la fin, quand il gagne, on nous fout aux pieds. Sans dignité, sans honneur, sans reconnaissance. Bah, l'équipe sautée. Non, qu'un des seuls par rapport au respect que je donne à notre métier. Par rapport au respect, à la considération que j'ai de la jeunesse montante qui fait du bon travail, qui mérite encadrement et suivi. Naponi, président des Best, comme premier suppléant. Nous avons un candidat à la députation nationale, M. Eloumbe Soukari Louba. Vous avez un Congo na Enyonso à l'aise beau. Et pas nana. Bisou Mouezate, laquelle les athées Yamounayemba. Aza Pembe Nangai, Abuzala Pembe. Soyo Balobi Soso Yandak. Ngana Lobi Eloumbe Azama Tembele Yassima. Matembele Yassima. 166, c'est possible. 166, c'est possible. 166, c'est possible. C'est possible. C'est possible. Mama, Yves Ipa. Love is crazy, love is funny. Shalom à vous, les enfants de Dieu. C'est bien moi, votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté Ezamingi, difficulté, il y a loyer parce que tu as foutu là. Et puis, difficulté, à foutre là-bas dans Minerval pour te chuter au bandaki. Tu peux ça qui avance, mais tu as l'indam.
nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limete et puis ndambo l'état pesengai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukangami na université Kimbangiste, avenue Kombo Nangoeza, Marin, numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu, ils a plus 243 89 72 32 229. Allez.
sunga biso na prière d'ouverture poto banda milulu na biso. Pasteur bienvenue à vous. Côté à tous Seigneur. Merci, Tosambeli. L'éternel est Dieu de grâce, nous te disons un grand merci pour cette rencontre. Nous croyons, ta parole nous dit dans le livre de Psaumes, chapitre 60, verset 14, qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous sommes convaincus, tu es là avec nous. Lorsque ta présence soit l'absence totale du diable, viens régner, viens dominer, viens assujettir. Lorsque Seigneur Dieu s'est assise, nous croyons que tu seras là du début comme un Dieu alpha, à la continuité comme un Dieu Emmanuel, et jusqu'à la finalité comme un Dieu oméga. Donne-nous même mes pensées, même idées, même mes compréhensions. Tout ce qui n'est pas de toi, que cela soit l'un de ces lieux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec foi et action de grâce, et nous disons Amen. Toponaki journée à l'élo, poto kutana, biso bansa lokola, ba comédiens et les comédiennes. Poto mega solo là, par rapport à ta ebele, tonyo kwa maka biso, tosalaka batamatolo biso, tosaka na balobeli na biso te. Yango tolobaki, cette fois-ci, toza fait capable. Cette fois-ci, ça fait possible. Biso moko pe lokola ba artiste précisément ya Tchangu. Tous à la paix, Namolobe Nabiso valable. Yango, total qui parmi Mamonyoso, Nanye Sengeli a emboîté les pas dans la première position. Président Nabiso et Lomé, Soukari, 466 c'est possible, Ndabibisaki Moutou. Atala qui peut par rapport à la vision, Ndaso qui peut manquer la vision à Tcham, à président de Veste, le coup la première, Cyprien Naye, Kaka pour accompagner Moussala et Kendeli Bosso. Le discours est belé à nous sommes présentés dans le Cyprien et le reste, nous allons continuer après. Président de reste, comme Cyprien. Numéro Naezali 356. Je ne comprends pas le bino. Numéro 460.
Chers collègues, bonjour. Chers collègues, bonjour. 466. 466. 466. Napesi mbote mingi na mpaka na lingomba na saluer présence ya vieux Ngalufar to betere maboko makasi je crois lelo na métier na biso awa na Kinshasa lokola président Masumu aza mobembo na poto les doyens totika ne awa ezanga Ngalufar. Alors Chintunga Soki Chintunga s'est déplacé à hier à rencontre à Lelo, c'est pour vous dire que l'heure est grave. L'heure est grave. L'heure est grave. Oyo ba généraux de réserve, ba retraités, bandimi ko bunda. Soki baba o baza à un pas de la retraite, ba simi mandoki, ça veut dire que la situation est grave. La situation est grave. L'heure est grave. Lelo Toza en pleine campagne et Lelo Nandima qui a fungola officiellement campagne électorale. C'est l'affaire des artistes. Et je voudrais, Lelo n'a répété dans ma toile Nabino que c'est l'affaire de l'artiste individuellement. Et pas Yozali. Bisiko Vanda, Banda ou Banda carrière, Loba que Lelo Nana Koti na bandi combat. Allez, Loba na bandi combat. Na bandi combat. Il faut na longa. C'est un combat. Il faut to longa. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Vous conviendrez avec moi que ce travail que nous faisons à Kat Nabiso, il y a des révérends pasteurs. Awakat Nabiso, Toutanga, pasteur Jean-Paul Mayata, Toutanga Bébélé, pasteur Elko, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup d'intellectuels, des ingénieurs, pasteur Songambeli est responsable de l'église néo-apostolique. Mais, nous sommes considérés Batobi Keko, on n'est pas respecté. Il faut bisomoko tomber sa valeur. Il faut que bimiso eza kat na biso. Il faut que la kisana mokili ke toza capable. Toza capable. Toza capacité oyo. Baïke bazana. Toza capacité wana. Et les lorsque qui n'andimi ko postuler comme candidat, il y a artiste d'abord, il y a culturel. C'est pour lever les défis. Toza na domaine oyo ba légifératé. Mi beko penza dans le domaine de la culture ezali te. Déjà dans la nomenclature, il y a un métier. Le métier d'artiste n'existe pas. Donc ça veut dire tout ça la gars tika tout ça. Oye manzembo, osa le keko, osa le théâtre toi kaka bongo bongo. Dans l'ordre des métiers tout ça te.
Et il n'y a pas de loi qui régisse notre métier. Tokouti vie douane. Tokoli. Est-ce que Tokolingeti Kalabongo libella libella? C'est notre affaire à nous tous. Tokota en assemblée. Tosala mibeko relatif na musala na biso. Tobundela ba droit na biso. Au monde a parfois tokuta ba pour les tribunaux makamotali droit d'auteur, ba droit et artiste. Même ba magistrat ba kana kokoso parce que mibeko penze comment mater na matali culture. Et comment mater. La loi sur les droits d'auteur, il y a 1986, ils ont lacunaire, ils ont vie débellée. Il faut la compliquer. Chers collègues, c'est notre affaire. C'est notre affaire. Et dans l'ingé moutounion soit ça la théâtre spécialement partout aux alliés, en âme et conscience. Va utiliser biso na l'élection. Et à la fin, quand ils gagnent, on nous fout aux pieds. Sans dignité, sans honneur, sans reconnaissance. L'équipe sauté. Mitolité misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière. Boyeba ke eye na idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko yo na kini akozwa soin de santé gratuitement. Na clinique misunga bajeli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. Nakomi bien. Soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa basoi na mitolité misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima te ke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York. Misunga, ta santé, c'est ta vie. Alors, la clinique misunga oyo ya Grace Mandela, la pétrolière, est Kembe, ezali, ezate. Nous avons les diplômes qu'ils ont et celui qui vous parle a un cursus oyo boyo que la sonité. Oyo boyo d'accord. Na banda na ba question net na ba a posé ce kaza mwana changu. Elombe aza mwana changu. Elombe aza mwana ya changu. Grandi na Petro Zaïre. Donc mwana masina d'abord. Mwana masina. Et lelo Elombe aza habitant ya commune Ansele. Résidence nanga eza Ansele. Quand il y a 4 h du matin, à 3 h du matin, à 8 h, sur la bimité, à Okutanga, dans Sele. Et l'activité belée dans ça là, parce que nous, quand on fait, on ne parle pas. Mais on lingi ayeba que de tout ce temps, qu'est-ce qui peut justifier ma présence awa, à l'Ukarana Babar qui moutate, pour mon angate, soit quand tu as la tchang, qui mouta mon angate. Alukanga na bakwa o makama malonge salemaka bipai bilembo na ngai ezali akutanga walingi pour prendre un seul exemple à Kena Maboui du 131 akuta un centre médical témoignage où les femmes accouchent gratuitement depuis 2007 na sala centre hospitalier wana pour les démunis. Responsable d'Ango, Maman Louise, très connue à Malik. Donc, rassurez-vous, qu'il y a beaucoup de arrêté, mais il y a Misala, la Tcham. Qu'est-ce que Elombe apporte? Elombe a un cursus
conférencier à la conférence nationale en 91-92, dirigeant étudiant. Conseiller du ministre de la Jeunesse, 98. Conseiller à secrétaire général et AFDEL, actuel ambassadeur de Cuba. Les Rwanda, tant que Babouguera Bakimi, Bapesi AFDEL na Moutom Chibal. Et Nazagi conseiller na la jeunesse, j'étais parmi les 2 ou 3 conseillers qu'il a amené avec lui. So Nazagi Maïl était à l'ingame Mangate. D'accord aussi? Secrétaire général du gouvernement provincial du Kouilou, 2016-2017. Donc il y a un rang de ministre provincial. Administrateur na Sokoda depuis 2012. Nous sommes les expériences. Nous sommes à l'État. Avocat depuis 2015. Au barreau près la cour d'appel de Bandung. Et ça alors, chers collègues, les lots de bandit officiellement de Toumanabiso. Peu importe état le groupe T. État le groupe T, et ça combat, il y a comédien. État un TPC KKT, état les rabbins T, état les artistes de Massina T, état les comédiens, Nyos. Victoire et Lombe, et ça victoire Nayo, et ça victoire Naye, et ça le Koum Naye, et ça prestige à Bissonios. Non, qu'un des seuls par rapport au respect que je donne à notre métier, par rapport au respect, à la considération que j'ai de la jeunesse montante qui fait du bon travail, qui mérite encadrement et suivi. Naponi, président de BEST, comme premier suppléant. Moins méritant. Baza pe bon, mais le camunions the best pour na ba oyo peut-être ba coucha été très dynamique. Moussala naïe, yebani monanaka, très poli, plein de bonnes manières. La cancer pour bête maboko. Ce n'est pas d'être au Parlement pendant 5 ans, mais c'est de passer par le Parlement pour être au gouvernement. Et dans notre gouvernement, voici votre député national. Renforcer la charge que le c'est lui le député. Tous les amis, toutes les amis, tous les collègues à Tchang, ils étaient tout manabiso. Yé liboso, bana nyonso, comédien nyonso à Tchangu, de bouche à l'oreille. Toko tana mapango abati, toko tana bandaku na bango, to pesa bango sango, to convaincre bango, to gagner votre. Nous avons une force, et nous sommes une force. Nous sommes une force. Il faut tout capitaliser. Il faut tout capitaliser. Donc, président, honorable, Bandalelo, Lata Boti, Longo Veste,
kota na bandako kota na ba fin kuna tozala les mieux élus à Kinshasa, c'est possible. Ouais. 466, c'est possible. Tobima les mieux élus à Kinshasa. Parce que toza na ba capacité au bango bazana muté. Voilà. Honorable. Relever le défi. Je tiens, moi, à redorer l'histoire de l'artiste congolais. Et que banana changu. Et que banana changu, on va montrer le la tozara netité. Mais on va comprendre que nous sommes forts, nous sommes unis et nous sommes capables. Il y a un comité. Oyo, tozoke na bango. En fait, tobanda pré-campagne kala. Tobanda pré-campagne kala. Le autre matin, on a 2 mois et demi. De pomona tutiaka bashwana manjili yeko après to manage premier travail na kobenga autour de moi le cordon Saint Théo na kobenga Hervé Mongali namoni awate la sensibilisation de la contact, moi na mouine. Chers collègues, président Manassé a son dirigé Nji, section Nji, na cordon Saint-Théo. Président Kibosha, je me souviens une chose, chers collègues, Ndenge Toza, Nzambe a fait ça les kabwa moko na moko. Na kat na biso ba pasteur baza, na kat na biso ba enseignant baza, na kat na biso ba homme d'affaires baza, voici un homme d'affaires. Qu'est-ce que je veux dire? Azana côté moko ya Sele Kibantseki na Kikim ou akenda kosala campagne à ses frères na tanaye pour pesa ba mfumu ce qu'il faut pour pesa ba ndeko boduka makambo ngo oko sangisa ba douter à part biso awa na biki tosa mabonza na okenda ngo mais bisika no so okende ndeto pendaka fotika mo eloko et à ça, à ses frères, c'est un geste de cœur qui mérite nos applaudissements et notre tout ça sans moyens. Ça va créer un bango, et ça va carburant un bango, celui qui nous manque à Ouezali. Devises à Maluku, à manquer biso, à Zana biso, to zappé, na Fumuziana et Mbalzeki. Fumuziana. Donc, à ça représenté
Donc, voilà équipe Oyo, Bandeko, Bakota na Etumba Oyo, corps, âme, esprit. Ils donnent leur temps. Soit autant qu'ils connaissent que la moula, c'est donc pas d'idée. Pas d'idée. Donc, si on va s'illiper, c'est beau, tu n'as pas. Donc, nous sommes là. Nous avons besoin de votre soutien à vous tous. Chers amis, c'est notre combat. C'est notre combat. Jeunes, au bandit théâtre Lélo, il n'y a pas de combat au Italie. Au bandit Kala, au bandit Alpha, combat au Italie. Parce que cette victoire, Toko Sangana, Toko Tombola, le coup de Moussana Bissou. Alors, peu importe, Ozana Tchang ou pas, côté non Souza, Nagitambo, Nangiringi, le Roger et les autres, vous êtes des artistes, vous ne manquez pas d'amis, vous ne manquez pas de connaissances, vous ne manquez pas de chérie, la Tchang. N'a pas s'aimer, vous convaincre, va voter pour 466, c'est notre affaire. La Kossou qui ça pour dire, samedi le 16, de se retrouver, Bissonion en blanc, aux ana chemise de Pembe, sacrifié Yango Koma, Tchangou et Lombe 466. Tchangou et Lombe na national 466. Aux ana t-shirt à Pembe, lieutenant, colonel, Tato Kuta, car DG Wana Koma dans Congo 466, voter Lombe na national. Merci. Filles comme garçons, parce que vous savez, nous n'avons pas les moyens comme les autres. On va faire un t-shirt, ba panza. Toi na monté. Mbongo na yo eza yanga kota on la campagne na yo. Mbongo tanti. Yebisa bo kilo nanga. Sombela nga ba kolo ya pembe. Tokoma numéro ya papa. Tonton. Yebisa bo kilo nanga moi ça teka na liberté. Asombela ba t-shirt ya pembe na chemise. Koma na Congo 466 député national papa Nabino. Tchang national 466. Beaucoup maman. Le 16, tout ça le carnaval Nabiso. Tout louer ba véhicule. Oboza nango bobuya nango. Oboza ba moto le quoi présent songa mbele aza ba moto 8 a kutanda yango. Tout tie ba effigie Nabiso mégaphone. Le champion mégaphone bango yeyo totambola kubandama ya njili timalu tolie bambisi kuna beto kubanda kuna tokusukisa tolie mbisi ana ba mbisi bibeli tolie mbisi tolema tokokota mokali tokokota Petro Congo tokokota Bekatef tokokota nzela dokolo Tokota Sifoko, Tokota Zela ya Sekomaf. Il faut au quadriller chaque le 16. Comme ça, tant que la veille il y a élection, na mitu na bango bala la 466. Chers frères, chers collègues, ce n'est pas de la magie. C'est des efforts de nous tous. L'union fait la force. L'union fait la force. Et nous sommes nombreux. Manifestons notre unité, ça va prouver notre force. Rassurez-vous, chers frères, votre candidat est un candidat de l'honneur. Il va défendre la profession, il va défendre la nation, il va défendre les faibles que nous sommes. J'ai dit et je vous remercie. José Baïla. Najo solaka na bana na ngai. Bana bado tinde ngai biloko na zasi biloko ejo koma te. Baza na mboka nini? Baza na France, mususu aza na Belgique. Ekoma kate. Oh, mais bazali kuyiba? Ah, na rembi na robi. Na France na minute oyo. Agence il y a sir eza moko. Na France. Lokola bango baza na France. Agence na France eza na Rennes. Précisément na Rennes. JB Service. JB Service. Otelelo. Économie internationale.
Tata na ngai nzimbe service merci. Tala biloko na ngai. Obengenge bana batindaki. Ndenge mpe biloko ekomi. Ndenge kanisa ki oza mondele. José Bayila aza mundele te. Aza kaka congolais lokola yo na ngai. Na yemisaki yo nzimbe service eza esika ya kubunga te. Na France eza précisément na Rennes. Ba numéro ya kubenga yango wana. Uza kumona awa na Kinshasa eza na Sainte-Thérèse na Nzili. Soko kaka mutu akomi na Sainte-Thérèse na sima ya station directement soko kaka bui mbala moko zibe service epai ya José Bayila. En plus eza kaka na Kinshasa te. Eza na province ezali mama Marizane ndekuna ye ezali na Congo Central ezali na Mbanza-Ngungu ezali na Kimpese ezali na Kisantu to na Boma to na Mwanda soko kaka bengi na numéro ezali awa bakutela ye biloko kuna même na Lubumbashi. Ziba service bozala na agence moko ya si ebowakasi soki kaka na ngambo braza na tena baza continua ziba service akakuna ezali soki wane te angolais nali te nanga angolais vezeli zibe service ekare eza musike azubeta baele vraiment yo comédien ou vous en masina pour la couleur na muté mon président Manassé banda campagne na ndenge na ozana kimbantseki mon président Muzungu pour la oh non biso ton association sous toali c'est vrai ban église na bango ban association na bango c'est une église c'est une tendance ça existe mais ça c'est l'affaire nationale mon président Muzungu banda campagne tout autour de toi. La qui sait que vous avez fait to yebani, pas de la confiance, pas yo que la bandi milakayo. Ozan nan sele. Ozan nan mutu, comment les a des fils. Toko à la Congo, toko à la Foumi, toko à partout. Toko. Alors, on va dire. C'est pas notre philosophie. On n'a pas le moyen. Parce que la personne a la philosophie, c'est pas notre philosophie. On a notre philosophie, c'est de convaincre. Surtout, on est même 300 fois dans les années. Pour que ça doyer parole, à tout ça, dans l'État, pour aller honorer les petits, à honorer ma collègue ou ma sangaï. Ça doit nous interpeller. Ça doit nous interpeller. Artistes, au monde, on a répétition des bestes, au monde, on a répétition avec Bocha, on a répétition avec la présidente Bélé. C'est pour vous dire que ce travail, Tolingé Tikal, Tolingé Kola, Tolingé comme au foot à Bissou. Et pour la Yango, tous en avons moko na bolingo. Donc, Ndenge Bomona Batou, Ndenge Yebe Aye, c'est ce que nous avons hérité de lui et que nous allons vous léguer. Nous allons vous léguer. Et ça, il faut comprendre que dans notre travail, va conflit inutile les Aranatina. Voilà. Pour saluer le président, vous n'êtes pas là, vous avez empêché le président Mataka, mais sinon il allait être là. Chintoum 466 c'est possible 466 c'est possible 466 c'est possible c'est possible c'est possible bandeko na ngai ya mosala oyo eloko moko ya
soki bango baza na ba licence awa licence soki balobaka français awa français ezali mpe mbala ya liboso te mpo azala na kati ya hémicycle kuna epai balobaka makambo eza mbala liboso alobi azali na conférence nationale atangeli bino bisika nyonso ye me nabeta se te na likambo oyo alobi mosalo ezanga valeur mosala na biso moto akolobela biso siko nakiti mpenza serie mpo osanti ke natiki mosala naya au moins je m'étais dit nayebisaki ye na koakompagne yo parce que oza valeur na nsima na biso baleki baopesa valeur ndenge tozotikela baninga baye nsima bazwi bambongo ti biso osali kosala kosengisa bato estce fo tozala bino kanda toyambi bino tozokoba na bino papa mbala nyonso obenganga na lingomba na sala ndenge mbala nyonso obenganga na ya kosala nayaka ndenge nini donc olobi o ngai association oyo ngai ya groupe boye ngai ya groupe boye na mosala soki olobi ngai aza association boye longola caméra longola micro tika kolinga na tv soki olobi kaka ke ngai naza na groupe oyo esalaka maboke mosala na ngai eza maboke na ntiano awa toza na candidat na députation nationale monsieur Erumbe Sukari Luba ozonga nde natanga kombo na ye nyonso alaise po epa na nga lisumu eza te laquelle eza te ya mona ye mbamba aza pembe na ngai akozala pembe soki balobi soso ya ndako ngai nalobi elongi aza matembele ya nsima matembele ya nsima na bino na ye okuta basi bakangi azalaka wana lelo nyonso soki aza koyamba biso ntango akomi nanu te ntango akotokokomisa ya koboya koyamba biso naza victime nasala campagne ya moto aleli devant nos frères naza na rien ngai vie makobo aye kokoma commissaire akomi gouverneur mofala kindakwa avec kota manyema so tokutani viens à la maison viens les promesses nyonso ata chelo carburant comment tu vas viens à la maison comment tu viens à la maison ngo abimi ngala tena moi c'est l'intéressé va me faire. Est-ce que vous comprenez? Et le goût est l'ouvert du soki. Tout ça ici, bah mon campagne n'a souka. Mais il y a un ballon tout porté à biso moko. S'il vous plaît. Nanda kunabino. Abana ko nandako. Na ma famille na biso maman papa olobaki ko sepela na biso na TV. Tout ça la candidat na biso so vraiment ya so ko sepela na biso numéro nanga ya candidat nanga na national na provincial na communal peut-être tous allons quand même représenter Mbalagno sur le parlement des musiciens. Je ne suis pas contre eux. Je ne suis pas contre eux. Et comme c'est la biso de la biso à venir na ensemble tokolonga na 466 na 466 c'est possible. 466 c'est possible. 466 c'est possible. bando senga et pas honorable ba dépliant ndenge zawana muta mutoso akatambula kana. C'est ça notre force.
Tozana députation provinciale. Awa, bana Kimpanseke, Tozana moko na biso. Bazami balé, na oxygène, azate. Tozo telemisa, Mimi Zomba, grande comédienne, qui a accepté. A compétit, a représenté artiste. Il y a moi aussi. Voilà pourquoi Azo mérité soutien à Bissonius. Quand on est tout ça na national, bana limité, bana matete. Bozo tinda ba voix, bozo tinda ba TikTok na bino se banini. Elle est mbattée pour la campagne à 466. De la même manière, elle est mbattée pour la collègue Nabiso Mimi Zomba. 356. Tant que vous avez 4, 5 dans l'institution, d'abord, nous sommes au Tongwama, nous avons des béco ya bien, nous avons des problèmes mingi, la solution, des problèmes mingi, nous avons il y a des caméra, des tournage, nous avons des solutions par des lois, et nous avons mis en place. Et aussi, elle va parler. Voilà. Mbote na biso. Mbote lisusu. Biso na batama boke atoza bantu na biso. Malgré ba parlement. O Mimi Zomba na bino. Mupayate. Webe pendant tango mulai. Nakati ba présidence baza awa era moto ngana na tunate. O kutu do kupa de bese o de ndaku na nga penza. Ndaku na nga. Somba mupaya te we na ta maponami. Koto ke pela na mukuse o to fandeli aweze to mama ponami. To beta porte par porte. So le président elombe aleki Zomba aleki ba difficulté ezasu ndenge ezalaki te. To ebinde biso ba comédien to kembaka to za ba difficulté na biso to zalaka nango. Mimi Zomba aza na mwa ebele oyo asala bandeko na ngai ya théâtre to bandi mwa ntango molai na kanti toyebi tosunga mpenza tovandisa bandeko na biso baartiste na bahôpital babela tokunda bibembe tosala oyo esengaka tosala yango moni c'est pourquoi totie motu parce que toza mpenza na pasi makasi na ngambu na biso ya bacomédien. Et puis, surtout Kimbanseke na biso, maman d'insécurité. Emploi exacté. Tout le monde a un jeune garçon, comme nous avons Kuluna. Moussousou. A tout mané badendo, a na choisi parce que a on a tendu na kosa demande d'emploi à que koluka musala. Nyonso wana passe so so biso bana ya changu passe so so likolo ya passe. Yango moni doté mutu la députation provinciale numéro 356. Mais na suki wana te nazali conseiller communal na Njili numéro 400. Donc le 20 décembre so okoti na irne na yo otali na nuboye national na ngai. C'est possible 466. Oye na Kimbanseke okoti na irne na yo okote na ni Mimi Zomba numéro 356. Oye na Njili na communal okote Mimi Zomba numéro 400. Vraiment bandeko na mato kuna tolonga bitumba o. Ngape na tambola kinga imoko te. Naza na équipe na nga otoza déjà na terrain to sa musala. Na wo kotelemisa misabango. Mabele azawana.
mingi ya koloba ezalaki te napesi biso merci bandeko na ngai et merci ya mingi lisusu bakulutu ndenge bapesi na opportunité ya kotelema liboso boya koloba vraiment eza hasard te donc na mokuse bopesa biso chance merci merci. Et puis, le jour, président Elombe, mon mentor, dans clair, ce qui m'a débaissé dans la salle de théâtre. Et un rôle à toucher mon thème parce que je me souviens, c'est une randonnée dans le pantalon, filet tina. Ce qu'on a dit, c'est plein de monde. Théâtre de Bega, on va venir sur ce bazaraki, soit Tebalipa, mon amour Karabate Kekotoyo, nous sommes sur Kalason Moutou, Baserouan. Mais Moutou, non, non, on va français, nous avons logique, il faut manger à théâtre. C'est ce que ton dos s'est pélaté. Et grâce à ça, on a salle de théâtre. On a témoigné Bipa et Binso. Et même, d'abord le contrat, je vais sauter. Mais depuis ça, le film, on a maître, il fallait qu'il joue le film. Abi Nakosa la mort. Mais ça se permet à niveau naïf. Donc, le jour où papa Benga Kinga dans la Congo central, Abina n'a pas seulement papa n'a pas activité de zonga, n'a pas obligé de faire bien la zone. C'est non, n'a pas assez payé. Mais est-ce qu'il y a un groupe Simba? Ba licencié ba combien? Ba gradué ba combien? Ba tamaïle ba combien? Bon, na Kinshasa on a combien de comédiens? Na Tchang on a combien d'artistes? Mais lorsque Mouta Lobby n'a pointé Moussa Pinangé par moi na pas yebi. Et ça est tout mauvais tout ndaka, ndé tolingaka comédien c'est nous le jeune. Tozonga na bomoko, to qui taper ensemble tous à la respect tous à souder. Pour te bénéficier de la grâce. Papa ngal fa vandiwa. Aye ko tourner na film nanga, na benga ka épée. Na bi papa ko jouer aye. Au film depuis na bandi cinéma de ça ba maman Nzomba, ba présent monacé, mais les doyens Masumu Elombe, ainsi papa ngal fa. Mais pourquoi ba kolo wana bazo respecter? J'ai vite compris que total la mettons les TV, l'artiste total la maka et pas Mikolo. Total la comportement na biso. Cette fois-ci, c'est notre tour. Maintenant, vous allez parler de musique, on a écouté mon côté à part Paul Vanessaza, artiste. Mais comédie pour nous. Peut-être on est pour les carrières. Et 466, il y a une non, plus quand on fait enrichir, c'est le faire comment $81 000. Non. Mais pour défendre les terres, ce qu'il y a déjà wana. Qui ne va pas cancer à biso. Nzambe ya kopambola biso. Toyebi ne tovandi bo. Banoko na biso. Batata leki, batata koludo, batata mwasi. Ba postuler. Mais attention, on a témoigné Jangamoko en 2018. Est-ce que même papa? Oncle nango maman nga tiré libé avec candidat. Partenaire nango à l'époque Jango Imvush kwa Masina avec candidat. So ngana tambolana Jango. So no ko nanga lokola za monika no bakatreke funa ndako postuler. Nakena ir no kazaki numéro 17, Jango numéro 15. So na appuyé 17 et bimi. Ah, oh no ko nanga. Na appuyé sur oh Jango. Nathalie le choix est clair. Na zui so na filmé ndé na oso no ko Nathalie ya illuminai. Mon oncle moi katana pas soité. Mais Jango ya sani ni aswa. Même aux ndeko na mbali na yo no ko na beaucoup défendre intérêt na biso te artiste. Parce que no ko na wana akosa le côté. Pour na biso artiste. Akosa le côté. Mais est-ce que vous voyez que Moussala théâtre va te considérer comme un bon. Vous voyez que vous avez valeur. Mais les licenciés, théâtre, c'est Moussala. Les compteurs sont même théâtre, c'est Kaza Zoba. C'est que Moussala va travailler. Aujourd'hui, des mois, vous avez imaginaire. Pour composer, vous avez pas de s'appeler dans votre parole, les gens c'est que tout ça va tout moussus. Il y en a qui non qu'on a eu, on sait rien. Ok, moi, ça n'a pas mais folie. Mais le président, il a d'abord un avocat.
yo koleli problème abandi ko défendre aucun avantage à l'bosso yango wana ya mibale hors défendre l'artiste donc soyons toujours soudés papa lobi nzambe ya lola sunga biso ndeko na nazui carte d'électeur T pardon carte ya kala oyo efasame bilongi na bakombo kende na commune na boma nzoto soit carte na ba maison commune nyonso batie ba place ya kozwa carte kena carte ne kufa ozora numéro ba miselo carte no mususu ata singo 2000 ata singo 5000 pona ndeko na yo sacrifie toi sacrifice les nyonso ba biko to c'est les kimbeka eza une bonne chose ndenge ye pas aussi plaqué ba ndeko nanga le ba annoncer les stades à 30 décembre. Dans le 30 décembre, le 31 voix. Le 31 va annoncer votre compte en bonne année. C'est que journée notre bon petit fanfare, elle va annoncer bon. Ils ont besoin bonne année tout le monde a été. Ton autre monde a déjà toujours bien. Donc Zambé alors encore une fois de plus, à Pambola Bisso, va déplier à Moyo, voyez, sauf que si tu gagnes le sambo pour récupérer des pliés à yo, ce qu'on a la base, tu vas Tambola. Parce que tu vas te mettre dans la tu as 2 semaines à campagne. Campagne est à souk, à bandélité. Au souk, mais bien on a une bandel bakatani. Mais souk en des makam. Et on dit que tu bandit campagne, les lots, sinon c'est même son prochain style pour faire un mot, le mardi de tous les 30. Pour le sapin pour le bino, modérateur, encore une fois de plus. Je ne sais pas si il y a encore un message. Ouais, le dernier. 466. C'est possible. 466. C'est possible. 466. C'est possible. C'est possible. C'est possible. On a besoin, il y a engagement et d'artistes. Dans ça, l'appel de fonds, c'est quoi d'artistes? Tout tient ma bonne. Il y a un bon on va battre dans une campagne. Colonel, il y a une animation. C'est animation. Il y a une animation. Qui tourne
Ce n'est pas le volume de l'enveloppe, mais c'est le geste que Moko na Moko tient pour dire qu'au nom de nous tous et de ceux qui sont absents, qui sont comédiens, ce combat nous concerne. Nous allons engager. Nakoti yango na misala nanga et ma victoire. Zamba Lola Moniamo, c'est un geste de cœur que vous avez posé à bénir Yango. Cette fois-là, comme fête, ma benga va monter, ma benga va monter, cadre aux alamouqués. Sur un cadre plus vaste, où vous fêtez le 1er janvier. Comme programmé le 31 décembre, le 1er janvier, Bafwa, Bassala, Tomi Bétel, ma beaucoup bisonnier. Oui, au cas où Sangani Awa ezali sortie officielle ya campagne ya président Nabiso Elombe, yango tozalaka pour apprendre à se soutenir vraiment na ndenge mo opena ya makasi parce que monde Nabiso oyo eza monde moboé quelque part eza vraiment négligence ebele. Mais ceux qui lelo ba comédie ba pesi biso vraiment maboko pona koleka na assemblée vraiment ekozala malamu mingi pona biso ba artiste et comédien. Bana Kimbantseke bayebi ke o mimi zomba na bango ya tongo vraiment mwana ndaku auta côté musute azala wana tango nyonso susi na ngana azala nango na bandi kutu kosala na Kimbantseke avant que ngai na postuler depuis 2016 na edar ba mama o bateka bangu bana ba coin ba mama o bazanga possibilité ba koko wana mikolo bateka mo ba gâteau na bango emo osombele mo cantine wana ozumo quelque chose au PC dans la salle déjà ya mingi déjà ya ebele na ebika so batindi kinga ba pesinga lisu maboko c'est que na ko pesa lisusu koleka oyo kutu oyo ezangaki et puis ba demande d'emploi to kosala be fort so batindi ki biso to luka moyende nini ya ko sécuriser bana biso ya Kimbantseke o baza pena na mitu kimia te pona kozanga misala. Donc souci na pena Kimbantseke ngwana donc longa penza insécurité makasi parce que to moni ba soda ujana ba kosa na Kimbantseke ba bombi ba tout tellement ebele mais to yakina choite to yakina loko lobate parce que to mona ki ndebe to sate mutu tie pena mutu pona kolanda Kimbantseke na biso to zo pena soin ya baleki na biso ya baya na biso na bana na biso. Ok, donc nga nazali provincial ya Kimbantseke numéro na nga ezali 356 donc mama zomba numéro 356 provincial ya Kimbantseke na njini naza conseiller municipal naza numéro 400 donc na njini naza numéro 400 mpona kosoutenir babourgmestre na biso ya njini so bapesinga maboko lelo na bimi bourgmestre en tout cas na kanda makasi komona bamapango ekomika bandambu banzete parci par-là makambo ebele yango omoni na tie motu partout place nzambe akotombolanga toza na bamayele ya kosala mpo makambo ekende liboso. Par rapport à journal lelo opinion no ezali sentiment de joie. Sentiment de joie. Alors okolo bana bayimboka baola bayimboka bartiste toujours conscience parce que l'air est fini autant la biso bartiste comédien tout se retrouver té bongo soki moko na biso ya mayele atie mutu papa Elombe 466 pourquoi pas te peut-être chance à ça d'abord mon lobby la biso mettre avocat il y a ba comédien bongo soki lelo qui na parlement ça pour à défendre l'artiste pe akozanga ba loi te oya ko proposer na parlement OK parlement de pas là OK de pas travailler mingi pour la domaine na biso pour la culture na biso et ça la bien. OK merci. Mbote papa. En tout cas napesi na nzambe merci pour premièrement pour la grâce na asali biso lelo tokutana awa kala ezalaki théâtre ya musala bazoba mais tant tout le monde a la carte théâtre honorable baobima ba médecin baobima ba avocat baobima en tout cas on a une joie immense et c'est ngoza makasi to fula kaka papa na biso Elombe 466 impossible à obima très certain. Bonjour papa. Na pamboli nzambe parce que namoni quand même amour au artiste bazanango pour na babimisa mutu na bango oyo azali intellectuel pour na ko défendre
baartiste na kati ya gouvernement na kati ya parlement. En tout cas naza na esengo komona vraiment bana njili bana président ya Kimbanseke, président Papa Ngalufa, bandeko nyonso omona quand même que mutu nyonso tout akoti likambo yango eza vraiment esengo vraiment naza nango na sepeli makasi ezalaka nde boye. Papa Elombe atelemi 466 atelemi bana tiango nyonso baartiste ya tiango mpe batelemi yango nde nazokumisa Nzambe na pesi bana tiango nyonso bandeko na nga bakolege merci mpo na unité wana esila te ndenge totelemi na Papa Elombe 466 totelema mpe na bandeko nyonso tozala ini biso mpe baartiste lobi tozwa mpe valeur bisika tozalaki na valeur te. C'est ça. Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo. Nzamba lolo yo azosale Nzamba lolo azosale Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo. Nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na Nzamba lolo yo azosale Nzamba kabasangolwe azosale salilanga Yesu salilanga Yesu Alléluia. Yesu azana pa moi. Komba mana yo Jésus. Komba ma. Tilobo. Yesu na lingi na tatola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangalo na ye. Ngapena tatola bonsambe na yo iswa bato. Yoka bosenga na nga zambaka basa ye. Yoka shije na nga ye sangalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bonsambe na yo. Na ye na kosanga na nga libosa bonsambe na yo. Salela nga Yesu salela nga Yesu salela nga Yesu salela nga Yesu undela nga Yesu undela nga Yesu undela nga Yesu undela nga yo Longisanga Yesu Longisanga Yesu Longisanga yo Merci Jésus Nalebi bia bisenga senga nzamba londe Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na sima na ngai Nalebi bia bisenga senga nzamba londe ye Lokota nga Yesu Lokota nga Yesu Lokota nga Jésus Kotika nga ite
lokota ngai oyo tombola ngai Yesu tombola ngai Yesu tombola ngai oyo Mesa wafako Mesa wafako Watitishina nsambi watenzelela Watitishina nsambi watenzelela Yeso Lesa mukatanga Lesa mukatanga Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Hallelujah Chiro Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yendezanga libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga Yesu apambolinga Yesu Yesu apambolinga Chilobo Yesu alokotinga pesitila aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil bouger obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur qui on est ensemble na Yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo